Bonjour peuple congolais de partout où vous êtes. Peuple congolais, c'est grave. L'air est grave. Bopusa matoi, boyoka. Moniki songi, biso tika kala biso te. Boyoka. Boyebi James Kabarebe. James Kabarebe ko Rwandais wana oyo bauti ko pesa sanction na États-Unis. James Kabarebe azali neveu propre ya Paul Kagame. Donc, na kati ya Rwanda, mutu moko te a gagné confiance ya Kagame lokola James Kabarebe parce que c'est le neveu propre ya Kagame. Donc, pillage nyonso basalaka au sol congolais. Badon nyonso ba recevaka à l'étranger. Mutu a fongola compte na États-Unis pour na kobomba mbongo wana, c'est James Kabarebe. Donc, ba immeuble nyonso o James Kabarebe bazanango ba bateau ba bien nyonso ba compte ya minene o bazanango na kati États-Unis. Oya James Kabarebe c'est pour Paul Kagame. Et plus loin encore, lokola. Donc, eza susi kama kobomba te. Poliwa si ton demande so dia kokufa. Ya non susi kama kobomba te. Kabila Lisusu, membre de famille ya Kagame, donc Kabila Lisusu a neveu propre ya Kagame. Étant placé ici au Congo comme président de la République, ezala qui toujours au travail ya bango moko, au profit ya bango, ya kozwaka ba bien ya Congo, ba minerai ya Congo kote kaka. Donc mutu ozala qui chargé ya kobomba ba mbongo wana à l'étranger, c'était James Kabarebe. Alors, tout l'argent que Kabila bénéficiait ici au Congo, Moutazala qui mieux placé, Yakobo Mbongwana à l'étranger, aux États-Unis, et qui toujours James Kabarebe. Donc, quand il y a Kagame, quand il y a Kabila, c'est lui qui gérait ça, c'était plus James Kabarebe. Donc, si moi, mobile Nabiso Félix Antoine Seketi Lombo, Fachi Béton, amené diplomatie, na ti. Ba vérité que bimakuna to bakuta fundi bango. Donc na minute oyo ba compte nyonso tout oya James Kabarebe aux États-Unis. Donc c'était poussé par cela que Trump a commis à niveau ya confisquer tout le bien des politiciens africains na kati États-Unis. Mama okosamba na nani? Okosamba na nani? Na Trump okosamba na yeye ndenge nini? Alors na minute oyo ba bien na bango nde bakangi yango boyoki étudiant en sciences de silence, licencié en sciences de silence, que Joseph Kabila abimi na silence pasi na motema po oyo bakangi bango yango nezaki clé na bango bomengo na bango. D'autant que simbi yango bomoni mwana mobali akoki susu te, donc crise cardiaque à perdre na contrôle ya koya koloba n'importe quoi na sortir médiatique na ye do bana mai eza ya ko beba la minute au famille Kagame Kabila bango nyonso tout ba bien na bango nyonso na mai les bien mal acquis ne se profite. Bonjour peuple congolais de partout où vous êtes. Peuple congolais, c'est grave. L'air est grave. Bopusa matoi, boyoka. Moniki songi, biso tika kala biso te. Boyoka. Boyebi James Kabarebe. James Kabarebe ko Rwandais wana oyo bauti ko pesa sanction na États-Unis. James Kabarebe azali neveu propre ya Paul Kagame. Donc, na kati ya Rwanda, mutu moko te a gagné confiance ya Kagame lokola James Kabarebe parce que c'est le neveu propre ya Kagame. Donc, pillage nyonso basalaka au sol congolais. Badon nyonso ba recevaka à l'étranger. Mutu a fongola compte na États-Unis pour na kobomba mbongo wana, c'est James Kabarebe. Donc, ba immeuble nyonso o James Kabarebe bazanango ba bateau ba bien nyonso ba compte ya minene o bazanango na kati États-Unis. Oya James Kabarebe c'est pour
Paul Kagame. Et plus loin encore, Lokola. Et ça, c'est ce que bombaté. Poliwa, si tu demandes à déjà Kokufa. Et là, c'est ce que bombaté. Kabila Lisusu, membre de famille à Kagame, donc Kabila Lisusu a un neveu propre à Kagame. Étant placé ici au Congo comme président de la République, ils ont qui toujours au travail, il y a Bango Moko, au profit, il y a Bango, il y a Kozouaka, bien, il y a Congo, minerai à Congo, côté Kaka. Donc, Moutou, qui chargé, il y a Kobomba, Bambongo à l'étranger, c'était James Kabarebe. Alors, tout l'argent que Kabila a bénéficié ici au Congo, Moutou qui mieux placé, il y a Kobomba Bambongo à l'étranger, aux États-Unis, et qui toujours James Kabarebe. Donc, quand il y a Kagame, quand il y a Kabila, c'est lui qui gérait ça, c'était plus James Kabarebe. Donc, si moi, na mobile nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, amener diplomatie na ti. Ba vérité que bimakuna to bakuta fundi bango. Donc, na minute oyo, ba compte nyonso tout oya James Kabarebe aux États-Unis. Donc, c'était poussé par cela que Trump a commis à niveau à confisquer tout le bien des politiciens africains na kati États-Unis. Mama, okosamba na nani? Okosamba na nani? Na Trump, okosamba na yeye ndenge nini? Alors, na minute oyo, ba bien na bangonde bakangi yango boyoki étudiant en sciences de silence, licencié en sciences de silence que Joseph Kabila abimi na silence pasi na motema po oyo bakangi bango yango nezaki clé na bango bomengo na bango d'autant ba simbi yango bomoni mwana mobala koki susu te donc crise cardiaque à perdre na contrôle ya koya koloba n'importe quoi na sortir médiatique na ye do bana mai eza ya ko beba la minute o famille Kagame Kabila bango nyonso tout ba bien na bango nyonso na mai les bien mal acquis ne se profitaient